Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana sedeto wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutokulombela bakafulu watusikidikisa tusamba entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedetu ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo tolandaki matei na biso mama pasteur mutatei ya biso abandelaki na banzembo ba Yuda akena mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika makambo misatu tata batikelaki biso bolingo mibeko pe misala kambo wana nde tusimbango makasi lelo tuza na fete ya mama Mwilo solo mama Mwilo alongaki pamba te bakangi papa Kimbangu ndenge bango bayokanaki papa Kimbangu akei mama Mwilo atikalaki na nkamba na bana papa dia lungana na papa dia ngenda kuntima papa ki solo ke na âge 7 ans yepe akanga makei
Komina Banzangungu, ye, Papa Kisolokele, na Maman Louise, pardon, na Bosani. Koko Kinzemo, na Papa Kisolokele, bango bakeno sala bolo kona bango na boma. Ye moko Papa Kimbangu nde batinda kina Lubumbashi. Bakanga minyon sonde na loa. Talankamba yelu selemi asika etikala ke na mama Mwilu. Dengi atikala ke na nkamba azaki ko yamba batu butu moi na bomama na ye. Batu bakuta Brazzaville, batu bakuta Angola, batu bakuta aka na RDC Mosika, butu soki baye bakobondela bakovala na mama Mwilu 5h du matin bango na bazongi, même bauti na Brazza bakozonga. Musala baza koya kosala na butu mabondo likaka. Mama kolesa bango, kovandisa bango, butu bazongi, butu baye. Baviaza, eza mboka eza bandibu, mwa bamboka mingi eza kuna, baza koya na nkamba, butu. Na Kinshasa bibubo, na Boko, bakoya wana nkamba. Obazokuta na Brazzaville. Nangola, Banza Congo, na bamboka mosusu baza koya butu baza kozonga. Force nini wana bazaki nango. To mama Mwilu nde alongaki. Le 12 avril, nde apesaki ba carte a batei. Maman, na papa Mfuma Longo, basalaki remise. Le 28, toloba le 27, nde yatikaka biso, pona nini alingaki te na 60, tango nzoto ya papa Molimo Sante koya na nkamba, ayakuta ye bomoi. Nde asengaki. Le 27 avril ezaki lundi, date wana. Na 17h akufaki, bato balelaki. Tango bato baleli alamuki. Alui pona nini oza kolela. Pamba tenga na zui position ya komata likolo. Bino boleli yango na zongi. Kasi nalobi bolela lisusu te. Alobi na papa Mfuma Mbanza. Kende otokelanga mai ya sima, mai oyo ya nkamba. Yango na kosokola. Papa atoki mai. Protokole asimba katini wana te. Ye moko kaka po mama alobi. Mama sokoli na ye, mama ale na ye, mama alati na ye, asenge alala. Batu nyonso bazaki pembeni te. Système ezaka na ba mama moto azobela alala te. Te mama Mfuma Mbanza alobi, moto ale apema na moke. Ye mpe tango alali kaka kokende nyonso. Kolela ezalaki lisusu te. Musala mama Mwilu asalaki ya makasi bilanga. Wazaki kore yamba tango nyonso butu moi bilanga. Ayibisi mama Mfuma Mbanza. Tokene na bilanga. Mama Mfuma Mbanza
alobi oto sali ebele ezokopona nango tokende lisusu. Ye mama moyela alobi ata tosali ya mingi ezali ebele tokontinue kosala. Mokili pa tozokokende nzala ekozala makasi, crise ekozala soki tosali te mabe. Ntango wana ekoya crise okoma bato oyo baza na eloko te, omwana na tata na mama na bana bayepa na yo toza na biloko lesa bango. Nayebi te motuna tozomona ngo be tozomona ngo te. Voilà ndako mo bimba eloko kolia eza te, esika biloko ezali bakei kaka. Pona nini likambo ya crise eza ya lelo te. Mama moyelo alobelaka yango, papa Kimbangu alobelaki yango, bapapa bango misato balobelaki yango. Elakisiki crise oyo ezali crise banzambe balobaki avant makambo ekoyela biso. Lelo tozokabola misala mingi, biso ba mama ya Kinshasa tokendaka mingi na lutendele. Yango tozoloba lutendele tosimba ngo makasi. Programme monene koya kosala makuna ezali ke po ete biso bana tata Simbangu tolakisa ndakisa. Tokena kunzulu misala eza kuna ezali ya mingi. Tomipesa makambo ya kolona pe kobokola. Kinkewa bisika nyonso toza kofongola tobosana te biso ba mama. Kuna nde likambo monene koya kobimela biso. Totanga pe na Bible. Koko Abraham dans crise ezalaki akimelaki na Egypte. Elakisiki makambo tozokolanda kosalela eza ya lelo te bandakala. Tango tozali ezali tango moko bapapa liangenda alobaki ete litanga ya mai euti likolo ekoyi na océan eningisi mai. Landa kaka olanda otala na monde mobimba. Tala crise bato ndenge bazomona pasi. Litanga ya mai euti likolo ekoyi na mai na océan mai maningani. Siki eza mokili mobimba. Ba mama tozosala makasi ndenge tozomipesa na misala kolakisa ndakisa ndenge le 5 avril 21 mpona kokoma na 6 avril Kolo Yesu na minuit bakutana na papa Kimbangu basololaki makambo nyonso ya kopesa papa Kimbangu abanda mosala. Alobi na ye lobi na tongo malade aza na ngombi Kinsuka kende obikisa ye. Kolo Yesu tango akei mama moyelo atuni nani wana boza kosola na ye. Ye alobi Nkolo Yesu, ye alobi ndima ngai na kopesa yo maboko. Biso ba mama place wana totelemeli yango. Ba mama oye tokosala be tokosala te. Lelo eza mokolo ya nani? Voilà. Na sepeli mingi tomati mingi. Programme to bapesa biso to bosana yango te.
ezala papa mfuma mbanza, ezala papa kulutu, ezala papa mfuma longo ye moko, makambo oyo azalaki makasi. Kama ba mama kosimba te. Nga mpe na telemini kaka wana. Basimba. Batata pe balobi tolali pongi te. Bakolamuka kata balali bakolamuka. Na mutakela na pongo akei. Batata balobi les 20 mai. Baroya ibele wana nkambo. Musale ko salama. Bon. Pour un bateau de pêche à ma maman, na sali tout. Na l'état to silani, et l'ingwe démarré, au makambo to kangaki, et banda misala. Kolo na koboko na to tikate, soja, masango, los, nguba, manion, biloko nyonso to lonaka. Ko ede biso na makambo ebele yango tozotinda lutendele totika te bisika nyonso efungwami totika te kunzulu kuna na kunzulu mpe tozosenga ete tobongisa pamba te makambo ekomi pembeni. Lelo ezali bisengo na likolo kimia wana se. O nyos tozali kosenga. Biso tolingi suba guerre te kimia mokili mobimba. Kimia na Afrique, kimia pe na mokili mobimba. Esalama bien salama te. Koreki yo nzambe bazali be bazali te. Ale tuzosenga kimia na mama molobi na biso epa batata yo nzambe. Tuyibike tuza bato masumu bato mabe tuza mokila masumu balimbisa biso. Tusengi kimia. Kembo na likolo kimia wapi? Voilà. Salila
Merci Koreki. Mabunga nyonso ezali nini? Tosengi bolimbisi. Alimbisa biso. Ye mokunda ndenge alobaki nakei nazala pembeni na bino nazala molobeli. Yango tolobi mama Muilo asengela biso bango nyonso bazali kuna bazala biso balimbisa biso. Biso pe tozala makasi na misala. Tomoni ba mama même makolo ezali pasi me baye kaka. Ah ba mama basali makasi bomati na Yerusalem tozana esengo. Tikete mapambo litokena nango. Tomoni ba mama ndenge bazo kotambola mukongo nyonso mati likolo moya kotambola eza iteme a force pona nini kokumisa mama Muilo na ba maladi na biso toye nango tobika ba maladi etikalawa Tata de Gaulle, Papa Lebi, totalana mukanda nzambe elobi nini. Pona nini ba mama mingi balongaka te. Mena turo yo mama Muilo alongi. Lelo tozana nkemo tozana esengo. Zalasir. Pona nini likambo oyo soki esalami pona biso tozali banansuka. Tukola tozali banansuka ezaki komona na ke tobwakama nzambe ayebi biso te kasi nzambe arekipere bana na ye biso pe tokolemba te. Kokende molai te lere esili théâtre ezozela biso na libanda. Merci Tata Molimo Centre nakopesa biso maloba. Toki papa lobi ngogesi eke musika makamono sepe kedeka bongo. La kombo la tata na mwana pe Tata Molimo Centre. Tokotanga mokanda ya Esaya na mokapo ya tukumitano na moko. Ésaïe, chapitre 51, versets 1 à 2. Ésaïe 51, versets 1 à 2. Etange lezali boye na kombo ya tata ya mwana pe Tata Molimo Centre. Yahweh akolongola ekolo na ye mawa. Yahweh alobi bino bato bozali koluka kobika. Bino bato bozali koluka Yahweh. Botala libanga esika na salaki bino. Botala na libulu ya mabanga esika na bimisaki bino. Bokanisa koko na bino Abraham mpe Sara oyo abotaki bino. Abraham azalaki na mwana te tango na bengaki ye, kasi na pesaki ye bolamu, na komisaki ye koko ya bato ebele. Na komo na tata na mwana pe Tata Molimo Centre. Na komo na tata na mwana pe Tata Molimo Centre, tolandi etangeli oyo Tata Mokonza Bule Mokonza Lingomba apesaki biso. Na Isaïe 51, na verset 1 et na verset 2. Nantango na bayuda, apesaki bango orientation. Ete, banso batala Abraham, pe batala Sarah, koko na bango, to mama moboti na bango, esika ba poasamaki, esika ba zwamaki.
Lelo tozali na 4e génération, tozali na ntango ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu. Yango wana Nzambe apesi biso recommandation ete biso baye tozali koluka lobiko, biso baye tozali koluka Nzambe, to kopie kaka, to mekola ezaleli ya papa Simon Kimbangu mpe ya mama Mwilu. Soki to mekola bizaleli na bango, kimia oyo mokonzi abule mokonzi ngomba zali kolobala biso, oyo ezalaki na likolo ekokita na se, tokozwa yango tokozala malamu, pe nzela ya likolo ekozala polele pona biso. Likambo tovandeli lelo awa ministère esali kaka 5 mois. Bakangi papa Simon Kimbangu akei na likolo na Lubumbashi kosala boloko. Totikalaki na mama Mwilu kia wanga nzitani. Mama mabota, mama na biso banso. Mais tant que totikali na mama Mwilu, ezalaki esengo pona biso parce que consolation ezalaki. Tolandi tata mokonzi nenga lobi, bato bazota Braza, Angola, Kinshasa, bipai na bipai, baye, base ressource, bazui, bake nango kolendisa lingomba. Kasi tokomaki na date ya lelo le 27 avril 1959, mama Mwilu aye kotika biso. Kolela ezalaki, mawa ezalaki. Mama Mwilu alobi te, bolela te, bozala na mawa te. Kasi botika na kende, ngai nazala molobeli na bino, epai ya batata, epai ya papa Simon Kimbangu. Pote pasi oyo tozali komona, ekoka kosila. Molobeli batata ba mama, molobeli ezali mutu oyo bapesaka mission. Akei kosala mission moko ezala secrète, ezala mission publique, mais aza molobeli ake kosala musala moko kuna, bongo akopesa bino eyano. Mama Mwilu azali molobeli na biso. Awa mama Mwilu azali molobeli na biso, akendeke pa batata. Tomoni yango solo te mama Mwilu aza molobeli po alobaki na kende po passer sila. Tant on prend que le 27 avril à Tikibiso, le 24 décembre 1959, tozui indépendance, to reconnaissance officielle à Lingomba, Lingombe bimi libanda. Minyoko nos tozalaki nango fimu na mokongo et silaki. Sikatotika la gene mikakatano ya politique, nandenge mboka na biso ezaki na mboka ba noko ba flamand. Na 1960, na le 30 juin, tozui indépendance ya école la biso. Et l'ongo na plus ou moins 17 pays africains bazwaki indépendance et l'ongo na biso. Mama akokisi mission na ye oya lakaki biso. Batata ba maman. Na 2010, mama Mwilu amati aye kokota awa na Yerusalemi esika na Panthéon ya église qui Mariste, le lieu le plus saint, ya église qui Mariste à Kotikuna. 2009, aye kokota awa na kati na Mbanza. Mama Mwilu apesi biso nzembo parce que nzembo ezali source na biso ya musala ndenge toyoki mokonzi ayebisi yango. Jeteki ayebelaka biso nzembo ete solo bolelaki mokolo liwa na ngai, me ngai nayebaki ete ntango ekoki parce que moumbu akokozala koleka mokonzi na ye te. Lokola ayebaki ete mokonzi monene koleka ye azali kozonga papa Simon Kimbangu, esengelaki ye asefase azala te, azonga mpe na molimo mpo bakutana. Ari bolelaki mingi solo, me nayebaki ete ntango ekokaki. Yango na mama Mwilu atindili azongiselaki biso maloba ete batata ba mama bilenge mibali basi nzelo tozali kolanda ezali solo nkembo ezali kuna ngai Mwilu na moni yango. Mama Mwilu arasure biso te nzelo tozali kolanda musalo tozali kosala ici nango suka nango nkembo ezali kuna ye moko mama Mwilu amoni yango. Mama Mwilu alobaka likambo na pasete. Alobaki etena kede pasi esi la indépendance ya Lingomba ezwamaki, indépendance ya Mokili ezwamaki. Sika bo rassurer biso ete nkembo ezali kuna. Alors na biso ba yetoza na bolembu, na biso ba yetozali na doute. Ezala biso bandibe, ezala ba sympathisant, ezala bandeko bazali kolanda biso. Donc la partie da fait autant to kozonga matoi na biso miso na biso na Yerusalemi to yoka mokonzi ya Lingomba mokonzi ya bula lobinin
tozala susu makasi fois 2 po te musala tokende yango liboso po ta rassurer biso nkembo ezali batata to retenir yango tana tokozonga ete mama mwila lobi na biso ete batata ba mama nkembo ezali place tozali kokende na ntina na musala oyo swing représentant spécial il y a secrétaire général il y a Nations Unies na fermeture il y a conférence sur Papa Simon Kimbangu alobaki na biso soki ngolo ayebi yo te ngando azali kobela osala nini ndimela ye ote ngando na ngolo bazalaka wapi na mai biso bakimbangiste kokokosa bato te biso bakimbangiste kokozala baaventurier te oyo tozali koloba te mama mwilo ayebi ke nkembo ezali bondimela biso na nkombo tata mwana mpe mosantu amen. On commande Nzambe tata mwana tata molio mon centre. Tata molio mon centre papa Simon Kimbangu kiangani merci micro ezali ayo tozali koloba maye yayo ndengo pesela ki biso pe chapitre pe maye tozali koloba kolongola te ko bakisa te. Batata ba mama bandeko tola kisabino likamo moko ezalaki secret ya famille kasi avant kende atikela ki koye biso yango feu papa Yambuya toyebi Yambuya Abraham pe son âme bakotaki na molongani na ye na Kilongo tango bakoti na Kilongo papa Diangenda mtakotisaki bango basaleka bango misato tango bango bakoti papa Diangenda na libondeli na ye alobi boy tata toyebeki yo ozalaka na esengo te mpo mama mwilo azali nano na kati ya lopango oyo te kasi tikela biso ntango tokobongisa bongo mama mwilo akolongwa kuna na ngome Kintsuka akoya awa na lopango oyo wana ezalaki sekret ya bango misato na kati na Kilongo kasi papa Yambuya ayebisi ngai yango po ayebaki ke mokolo ezali likambo oyo esengeli yango pe ebima lelo tokomi le 27 avril 2025 na autorisation na ye moko nde tobimisi likambo yango tata soko tango ekoki biso tokobongisa pour que mama mwilo aya awa na nkamba Yerusalem kokota esika yo ozali tango wana batata bazalaki bango misato. Eh bien, ekomi bango misato tango bango bakei mibale bakei etikali na papa Mfumambanzi tata mokonzi ya bule toyebi biso nyonso atinamaki akei kozwa nkoko kinzembo akotisi ye papa Mfumambanzi akei nsima na yango na cinquantenaire ya mama Mwilo papa le bisanga avec toute dévotion na mikitisi penza yo bongisi nkembo yo ba mama esalamaki mpote mama Mwilo amata awa na nkamba Yerusalem biso nyonso tuto yebi yango mama akoti na kati ya Kilongo bango nyonso to mitano ndenge bazalaki na ebandeli ndenge pe bazali na kati ya Kilongo bango nyonso tu koya ya mama Mwilo yango nde ezali nde bilaka oyo Nzambe apesaki ekokokisama ndenge pa Pasteur de Gaulle akoki ennemi ya monene ya kati na kondima na mutu azalaka na benemi misato oyo ebomaka kondima na mutu ennemi ya liboso kobanga ennemi ya mibale doute ennemi ya misato masumu yango nde ebomaka kondima na mutu kobanga yango na kati na Bible soko tangi na kati na Bible la phrase la plus répétée le conseil le plus répété dans l'Ancien et le Nouveau Testament la phrase la plus répétée kobanga te ne crains rien c'est la phrase la plus répétée dans l'Ancien et le Nouveau Testament kobanga te
Et puis, doute. Ce que nous sala likamo, ote doute, likamo na nyon soto e baby, o kokali susute. Et puis, ndenge tata mokonzi abola lobi, masumu, yango nde longolaka pouvoir na kati na moto. Makamo misato wana ennemi, ya kondima ya fua ya kondima ya moto. C'est vrai, papa Diangenda, na 1958 ans, il y a sali accident, na ye après accident, bato balelaki. Mais papa Diangenda alobi na bango bolelate lokola na zali na bomoy. Maye nyonso tata kimbango, tata alobaki ekokoki sama. Pe tomoni ndenge tozwaki indépendance na mboka na biso pe lingoma ebimi. Mama Mwilu pe aye koloba bolelate nga nazali kokenda epai ya tata. Tata molio monsantu po nyonso bino bokozala nango posa bosenga epai na ngai nga na kopesa epai na tata bokozwa yango. Tokomi sasa yepi etozali kosukisa wana tokomi phase ya bonsomi ya molimo. Tokomi na kati na bilaka ya nkembo. Yango nde na mokolo mwa lelo totala kafuma ya likamo yo papa asengeli biso bolemisi parce que yende muto abongisaki na jubilé ya mama Mwilu yende muto akotisaki mama Mwilu na kati ya kilongo yepe kaka na mokolo mwa lelo batata ba mama peut-être que tozali ko réaliser yango te mais ezali événement asengi bolemisi mpokimia eya na kati na mokili na ebite eloko nini biso tokoki kopesa na papa tata molio monsantu na mokolo mwa lelo. C'est un grand événement. Peut-être que biso to réaliser yango te asengeli biso bolemisi asengeli biso pe kimia. Bana na Israël elembo monene ezalaki na bango tango bakotaki na mokili ya elaka. Basalaki sokotangi na Josué chapitre 4 babengi yango le mémorial de la traversée du Jourdain. Biso mpe na mokolo mwa lelo tata molio monsantu ayebi ke tozali kokota na phase ya bilaka bolimbisi mpe kimia po ete tokota na nkembo tosepela kozala nango na dutu te kozala mpe na bobangi te masumu elimbisama tolatisama bosantu mpo na nini toyoka tokutana na nzambe abomisaki mpo na biso mémorial ezali kati na biso ndenge mama Mwilu azalaki makasi ndenge ezalaki 4e juge ya bana na Israël Deborah esengeli na biso leadership ya bamama ezala makasi bamama tolongola kobanga tolongola dutu tolongola masumu tosilisa mémorial tosilisa bamisala oyo nyonso papa apeseli biso na programme ete nkembo oyo ezali na kati na bilaka toyeba kozwa yango ezali nde ya solo tout ezala te bange ezala te masumu mpe totika yango otomona nkembo merci batata na biso bakenda kova meteyo alobi naza koya pour mokolo wana le 27 baange ndenge wana babimaki na Yerusalemi soki oza na ngombe ntuka oza komona bango awa na nkamba ndenge tosalaka mariage yango esalaka mokolo wana tata na mama papa kimbango na mama Mwilu basalaka mariage baange baza kokita baza komata baza kokita esengo lelo mpe tozala na esengo na maso tosengi tozwila yango resultat ya malamu tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Pika twakubikeno moko twatonda lusiamusu tutambudi kwa tata nzambi munkumbu aseye mwane tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube.
tapez à Solo Kimbong TV. Ndinganzambi bokele Ungaibudidi mutempelo Luiza Wakota o Asitwa tungayo Bizeno Ndinganzambi bokele Ungaibudidi mutempelo Luiza Wakota o Asitwa tungayo Bizeno Satana Kanfuantoni Musala Salwe Gelongi Kiwati Bingile Mulonga Kamwaku Asiba Soba Mavangu Malanda tata kimbangu Nge mama kiwati vingile Mukaila nzamyaku Asinza ya visavo Vongeye mama mwilu Beno kaluzoleleko Afrika Luizeno twatungayo Twabake mpuluzu Wakota o Twatungayo Luizeno Twabake mpuluzu Wakota o Twatungayo Bizeno America Twabake mpuluzu Wakota o Watungayo Bizeno. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez à Solo Kimbong TV.